Yo mpenza soki nzambe te nde toza wapi omona bafonctionnaire bazosala salaire eza ya malonga te me na bandako maboti eza sikobika ngolu yawiwi tosengi ngolu efuluka lisusu na mboka oyo ngolu papa tosengi ngolu na RDC na eklesa. La vérité bandeko ezali présenté par ngai frère na bino moungu na bino Joachim Zambwana bandeko merci mingi mpona boyami ngai na Luanda mpona bandeko bazali na Angola kuna et puis na banza bandeko po balandaka biso na internet nazali kotombela bino pokwa elamu bandeko mpe oyo bazali na mokili ya Congo Gabon bisika nyonso bozali kolandaka biso na internet ti na bapriere na bino mpe tokota na satellite tokoti mpe déjà na satellite. Là, vous allez lancer la milulu partout au monde avec la prière, la support, vous allez tomber le poko et là, on peut merci minginzambe apambo la bino. Mama ani na poko lelo na yebite soko zali na sijeni na table na yo. Bon lelo oyo tokolobela les 7 églises. Ani na yebite na poko lelo nini ozana na table na biso? Lelo oyo tokolobela les 7 églises. Donc yango tokolobela lelo oyo. Donc Jean oyo azalaka apôtre à Jésus, disciple à Jésus, azali kotambola akomaki na pembeni ya rivière, amonaki mutu moko atelemaki pembeni ya rivière, alataki bilamba ya pembe, et puis suki na ye ezalaki ya pembe lokola neige. Donc ntango amonaki mutu wana azalaki pembeni ya rivière, alataki bilamba pembe, pe suki na ye na elongi na ye ezalaki na ezalaki pembe lokola neige. Donc pembe moko makasi penza. Misu na ezalaki rouge. Donc rouge o pena ozoka pena rouge makasi. Donc munoko na ezako binzo kelele moko makasi. Donc azatango donc ezako binzo kelele makasi et puis parole o ezako bima na munoko na ezalaki lokola makelele ya océan. Biro ba o ba yebi makelele ya océan ndenge pesa ka donc bo yebi ndenge nini na nikoloba. Donc tant amonaki mutu yango donc alataki bilamba ya pembe et puis munoko na ye ezalaki kobimisa makelele ya makasi et puis parole ezalaki kobima munoko na ye ezalaki donc makasi lokola mpanga donc oyo boyebi ya makasi mpenza. Et puis maboko na ye esimbaki ba 7 étoiles. Donc 7 étoiles wana elingi koloba ba angelu oyo bagadaka 7 églises. Et puis, makolo na ye ezalaki lokola bronze, donc lokola ebende. Ebende o ezozika na moto et puis ezobimisa mai. Bino mo boyebi soki ebende ozikisa na moto makasi ndenge ebimisaka mai ezokuleka bongo. Nde tango amonaki mutu yango donc et puis etelemeli ya mutu wana atelemaki likolo ya 7 bougies. Donc 7 bougies wana elingi koloba nde ba 7 églises nde yango tokolobela lelo oyo. Merci mama Annie na ndenge aussi likopesa introduction ya vision oyo apôtre Jean amonaki kati na rivière to na île to na baya rivière ya maya Patome kati na mokili ya Turquie oyo to lelo tokoki kobenga mokili ya Turquie. Et monsi yango ezalaki na Jérusalem te ndenge bato mingi tokoti kosala erreur yango te. Ezalaki mpe na mabele ya bana ya Israel te parce que nkolo ezo ntango akufi basantu Petele nyonso bayaki na niveau ya Roma na basantu Paulo bango nyonso presque bakatela bango mitu kuna. Okoya komona ete mutu oyo babengi nkombo ya apôtre Jean aza parmi baapôtre ya suka oyo batikaki mabele oyo baapôtre nyonso bakataki bango mitu. Sauf Saint Jacques na nasali mpenza recherche te mokolo mosusu tokoyela bino recherche concernant petit frère ya Jésus na petit frère na ye mpe lisusu Jude po te bakoma bakufelaki. Mais en réalité baapôtre nyonso nkolo nyonso atikaki na mabele bakataki bango mitu baboma bango tina basantuluka oyo nyonso na kai kuna baye koboma bango. Okoya komona ete vision oyo Jean amonaki ezalaki ndoto te oyo alai na butu aza komona te. Ezalaki mpenza vision mpenza ko meso na meso amonaki yango. Ezalaki boye mpenza na kati ya mai wana mwazi place azalaki akotelema amonaki yango. Jésus-Christ ye moko mpe apesaki explication ya vision oyo. Ce n'est pas que ndenge toyebi ete prophétie il faut révélation eya. Révélation qui est en Apocalypse, Jésus-Christ ye moko mutu ayebisaki
Saint Jean makambo denge esalemele et c'est une réalité ya vie penza boeza yiba makambo te ko ki mapeve ki mazulu ayebise ba makambo za ko le kana les sept églises on dengo sili ko ba ani okoya ko mona ete Saint Jean tanga mona ki emonisele yango aye akabola ki yango nande ko oyo babe kombo ya Ignace tokolobela yepe lisusu okoya ko mona ete Ignace azalaki intellectuel aye ba ko koma et Ignace kati na ville ya Antioche yende mutu akolakisa biso comment Saint Jean amonelaki nini emoniseli oyo pe ye mutu akomaki yango but mingi tokanisa ete Yohane ntango amonaki emoniseli oyo alazwi bikine akomeli biso yango te akabolaki masolo na Ignace et puis Ignace ye akomi Ignace avec le temps tokokontinue tokoya koyebisa bino ete aza kaka mwana ya bapôtre Paul kaka oyo. Mais surtout, ce qui est très intéressant, bana oyo tango Paul sazlobaki na bapôtre ke botika bana mike baya epai na nani epai na ngai parce que bokonzalo le kokana banani na bana mike bango wana nde bana wana simba ka pami bana motokolobela bango lobi bango bayo kwa tata minene bango bayo kama ngomba oyo to lobeli awa les sept églises ko peso ko kombo nango. Mais si tu Ignace azape parmi bana oyo Paul satela ki maboko ke botika bango baya epai na tamba koli bakanga na iloba na Nzambe Ignace mutakomaki emoniseli ya nani ya Yohane amonaki emoniseli yepete mutakomaki yango okoya komona ete makambo ngotamba mona jango bazalaki mama aina ville ya Efeso emoniseli yango Jean tamba mona ki yango aye komona za na mokili ya Efeso nakolakisa bino milulu yango na machine na biso koma elekelaki pour mona ba ville nyonso ya ba les sept églises nyonso ezalaki na wa place mosika te mama ani ndenge bato kansake peut-être moko ezalaka na mboka mususu moko na mboka mususu moko non bazalaka pembeni nyonso distance le plus longue entre église à Efeso na ba église mususu landanaki ba mususu même pas 20 km. Le plus long de la distance, c'est à peine 160 km. Qui est, mon si la voiture, 160 km, oui, ça à peu près 3 heures à 4 heures de temps. Au commun, bah, l'église, nyonso oyo, ezalaki na Jérusalem te. Ezalaki pe na mabela ba juif te. Mais nyonso ezalaki na pembeni kaka ya mai ya Patome, qui est na mikola lelo to ko bien na Turquie. To ko kota na ba détail nyonso. Ko ya komona ete Saint Jean mama ani. Place avandaki na ba apôtre mususu na ba bana muso ba komeko ya ko landa oba ko na place kiti ya Santo Paulo Santo Petro wa na Roma ki ba pape net ba pape Clément ba pape Linus ce sont des bana mikika ko kolo sasela ki maboko tango azalaki na Jérusalem wana bango wana nde to ko ya ko lobela bango pe na ba église oyo les sept églises ko ba rolo azalaki na même mama ani pona avant to ke no kozwa répondre na biso oyo ezali la parole de Dieu jamais to yiko bana liloba na Nzambe bongo to lobeli nini. La parole de Dieu te Bible te place nyo makam oyo bande ko bagi no kotanga yango ta bazo no kozwa repo ke tango to kozonga ba bisika nini yango to zwili ba mama kaboyo nyonso oyo to so tanga Apocalypse 1 tina 3 toza kotanga mokanda Apocalypse banda chapitre 1 de tina 3 lelo makamo ke no musika e kozala te mais mama ani avant bande ko bagi no kotanga awa tika pe opesa un peu aide ya bande ko nyonso oyo ba les sept églises ngo ese uko nyatela biso ba komba ba église oyo nyonso ya ba église ngo ezalaki 7 moko komba nango ezalaki Efeso mususu ezalaki Sirmine église mususu komba nango ezalaki Pergame mususu Thyatire mususu Sardas mususu Philadelphia mususu ezalaki Laodicée. Merci. Merci. Laodicée est la dernière église, n'est-ce pas? Et puis elle est la Efeso. Bande konanga toke ndeko zwa répondre biso na tanzo ali kotala pe milulu ya toyeba place nyango ba makambo nyonso oyo elekelaki mais surtout ba ville ngo botala pe plan na ngokoma ezalaki tina ba mama ya Jésus oyo nyonso kolakisa bino ba ndako na bango place ni bavandaki parce ba tumi bazo kanisa ete o ba biloko ezalaki mazulu te ezalaki na mabele oyo to wiko mono to wiko sima ti lelo na ba mama ya Jésus Marie moi c'est Joseph les anango tokola kisabino yango place ba Paul baza kosamba ezali tokomona yango tika tozwa répondre biso liboso bandeko tokende kopema mama moke tango yiko tanga mokanda ya Apocalypse oyo ekomamaki epa Ignace na sima ya bomoni ya Jean qui est l'apôtre ya Jésus-Christ. Merci bandeko na ngai. Alléluia. Amen.
bato balingise bamate ekosepelisa bango soki otei kopambolama wana nde basepeli otei bango bamiracle balobi oteyaka malamu kasi soki otei nde kotika nde masumu wana balobi oye na mateya ya condamnation otei mondimi tikaki ndoki mondimi atomboki oluki akongolela yo bandoki nyonso babundisa yo otei mondimi tika songisongi mondimi akimi eglize olobi na moto tika badesieme biro alobi eglize wana bapanzaka mabala ya bato olobi toshene mpo na misala na nzambe bato balingi te bakomi kopesa barezo eke tobelaka estoma mosusu alobi mofre nga nakomela kisi na tongo mosusu alobi ndeko yesu asi ashenaka mpo na biso kasi soki